cantine moko chiko uniquement pour nous nika penza sama kono libolo ko nika vraiment très bien so mono yebite tout na mama obenga tama ajeni yako la kisami oniki ozo bisapino koti na libolo oni ko nika ezo vraiment tant que mai wana esila mai wana edaka biso. Bonjour, je suis Balandi, émission de Monogramme, c'est chaud. La petite Lengi à Carrefour des Stars, la patronne, Ange Gabriel. Abonnez-vous massivement à notre site internet Carrefour des Stars. Tout le monde appelle la vidéo. Tout le monde de film la vidéo, tout le monde remarque la vidéo, mais surtout le bas qui est la matière la vidéo. Tout le monde texte la vidéo, l'autre est bien sous ma cambia, kafu, il solo et mbet. Quand on va le voir sur la mbet, jamais tu bosses en allant sur le mbet, tu te mets les lobbies sur la grâce pombo, tout ça t'es quoi. Vous allez inviter la vidéo, vous allez se présenter. Bonjour ma chérie. Bonjour grâce pombo. Bonio. Nazabia bonio. Et puis nous allons bien par la grâce de Dieu. Quand des balbaraso li kambolo bizat balu bakak. Sope li kambolo bizat et tout le bab surtout fana kaka kinya mimi alimba. Quand dit to kanaki. Jenny sunu. Ni le to bito le bilano ni sola mbetu po to ebité. Ni le ba couple belé makambo belé zumeba. To na makambo mbetu. Les autres hommes, la maman, la biche, bon, national, ma tête. Surtout nous les jeunes filles, tout fois national, ma balle, tout ma camambé. La maman va se satisfaire sur ma papa, ma camambé. Les autres jeunes filles qui disent que les hommes péto, il y a moi si. Péto, il y a moi si. Donc, à voler, on a dévolé. Les ailes, bosso, mon péto, il y a d'autres, na yo, mon comme moi si. Na esika oyo fandi. Question émission de bosso que ça, les abodjeni sont. Bopeto ezani onayo bopeto eza mopuso ezala présentable donc sa propre mais biso miso toza te na vie biso bajoni sonyo mais donc toza te ozala présentable ozala motu moko ozala fille moko moto aza koapprécie yo motu nyonso aza na posa kaka ozala naye bazolando on des acteurs on des amours vous allez bopé tu vous allez présentable donc on a pour la mukana pe na ton mo bina na ka bla mala na bingo muto sepe na ngamo na maman bopé to d'après aux abongo non kola ka pe ko expliquer biso ya mot clair to za besoin to yeba bopé to pona yo bopé to moi ça ko za la propre ndenge nini moi ça cause à propre moi je me suis à la télé ma socolité lui c'est qu'à propre mais quand il les a donc fou le couteau bien même à bolil lui fait l'eau la préférence aïe bala merci Jenny Sonia pour la réponse Jenny Sonia ici biso le bi moi il faut à la cara propre moi il faut que là t'es bien moi il faut que à la mode de bien et que ça la robe bien Jenny Sonia pour la biso ya biso ezali bopeto ya nzoto ya mwasi nzoto ya mwasi mpona yo mwasi akoki kosokolaka ndenge mama mwasi akoki kosokotala moni na kale to bakoko na biso babango babotaka biso mona mama azwi mwana mwasi akende na lushe kolakisa mwana mwasi ndenge nini basokolaka banda mpe kosunga bamama ya biso na bafille ya lelo omona fille moko bazokombela mama nesoti ya na ye grande sœur likambo ayebi kosokola te abombi afe nzela akili yango bakota baconséquence mobilo bafoye na bango na bana na bango na bakope na bango eza malamu te mwasi fo kosokolaka nzoto ntango nalobi nzoto fo kosokola osante vraimen ke na sokoli mobali no vraimen kolanda lelo ti lo bebi ke wi mwasi nanga sokola ele fi miso asokolaki mbala kotuni pa mama yango sokolaki te fo kosokola vraimen okomona fille mosusu akoti na douche asali pa même 5 minutes aniki kati ni bien te ça veut dire libolo ne aniki yango bien te okomona asokoli alati pantalon pembe bamai wana ebimi etaché na pantalon c'est pas bien moi ce que moti na douche faut me regarder continue omemi vraiment savon na ya soin ba savon liquide ne kosokola libolo no ezali mai no continue moko tiko uniquement pona ko nika penza sama kono libolo ko nika vraiment très bien so mono yebite tout na mama obenga tama Jenny
ya ko la kisami oniki ozo bisatu no koti na libolo woni koniki ezo vraiment tant que mai wana esila mai wana edaka biso non mai wana ede yo moko to papa zo ko to sentir que moi sinanga bien masinanga mai te okauka na se po onika ki bien ba mai wana ne kozaka ke ton papa zo kota ayoka yo mai donc mai wana etikala kina kasi opangusa ki bien te. Ok, Jenny Sonia a biso moi c'est pour que tu aies des continents mai au côté on peut na biso fungu nzambo pandi ma colonie qui penza kuna on nettoyer très bien autant papa au côté aputa makama malamu yango na mina na Jenny Sonia moi ça sokola ka des continents mai yango ko banda ko sokola mai ya moto to mai ya malili bon ata kutu mo so chobota akomema de konti na mai ya moto na mai ne ya malili mais na si ya makolo soko soka mai ya moto te kosoka mai ya moto te oui pourquoi mama mo obomi libala no soki mai ya moto kunasi ndongo ko fongwa ondima te élastique kutu fongwa mara bien mai kaka uti na pompe wana mai ya naturel o tata nzamba kila ozukaka mai wana kosokola yango mai moto soko sokola nzoto non ouais ce n'est pas problème sokola nzoto na yo niki nzoto na yo mais mai wana ya malili wana avant na konika nzoto ezo moi savon te ko savon pe efongolaka biso donc okoti ko sokola maboko na obi on nettoyer maboko na omuza konika maboko na na c'est non très bien. Ok, Jenny Sonia biso mwana mwasi donc maya moto to sokola na nzoto maya malili il faut que nika ngondi bolo po ya ngonde isala ka mwa ya ngonde ba problème Jenny Sonia merci beaucoup siko moi c'est dingo sokola maya moto asokola na nzoto ya malili et maya ya moto asokola na nzoto ya malili asokola kuna na se siko il faut sokola ka combien de fois pour azala sec ndingo yozolo bana moi faut azala sec faut maya kota ka mingi donc faut sokola ka combien de fois. Bon, ma chérie, ça dépend. Moi, je suis déjà bien. Si on a bien 3 fois par jour, on va tout lui demander. Il faut que tu aies non. Si on est déjà bien, si on est perdu, on peut les carans, on peut écouter déjà propre. Mais si on est musala, on est Jenny Sonia, pardon, ma balle perdue sous l'équipe de la balle perdue. Donc, il faut expliquer bien, donc Jenny Sonia, la makamga ndenge zalaka donc il faut expliquer biso bien ba balle perdue on a ndenge balle perdue ni koloba bo netinga bo na mkede na tongo na sokoli papa uti yemso ko mela moi loko ni moko na coin avant na kwa wileri ameli mo bord na moko bo bike match na ndako akuto libolo salta osuka Ausuka wapi oui okamo poni osuka oh tant que je sokola na tongo ça déjà propre papa uti na soki wapi tongo so ya kabi imagine kalo na ndako makambuza ma panza mako do aniki nemo eloko nemo bali nemo kwa niki nengo aleki nzela isko ebi makambo mote ya do yo zana yoka oseki ovandi na oka kabongo ese tonda ki depuis papa chika ki ya lobby abomba qui na chambre froide. Jenny Sonia Tutuni a fait sokola combien de fois? Maman, na yo na lobby ça sokola qui bien na tongo a ko vanda ti pourquoi tu es là sur na papa a fait sokola. Donc on a expliqué yo na tongo faut sokola déjà au sokola déjà bien na pourquoi peut voilà la sola la papa au sokola les sous au là il n'a pas de problème. Bande ko balandi na ngai Jenny Sonia lobby faut zanuka propre. C'est déjà un tongo so la muka ko nika déjà li bolono bien. Donc papa soka ça na 16h yo kutu des choses sec donc aux aka goût elle ko batela kaliba ngale makambu yo de ba problème makambo lukawa yo de ba problème c'est aussi c'est comme yaya Jenny Sonia on le dit très bien que papa ko ko te pe musala et puis ba kutu so qui déjà propre bobo sikoyo ko ne biza na batu mususu azalara tu tenga sana mwasi na yi to mobali alinga sana mwasi to mwasi nga sana mobali akoko milengela ndenge ni pour millennium d'après ya oza wale za trop primaire wale za moto tout banda ko linga tala mwana ba saison 17 mo ba rendez-vous papa to aussi bana mko na peso jour est-ce que maman va jour te oh grâce et maman va jour te alors ma
je n'ose la ndanga musala to si bana naza déjà prête les abena na ngade après et là siko balanga siko na milingela ndina taka so nga bien na quoi fana na libolo na kata ka ngope na bien eza pena très bien maman siko na ko milingela ni nyango zo lukela ngai yango ba ko balanga ne lobi na milingela pour na fête ya mariage za lobi te ba milengela ka ndenge zalaka te ya te ba milengela ka surtout makambo aussi bana makambo mbetu so yebite donc yaya e bomino makambo bele ba milengela rara roso mila papa moi mayonnaise moi ndenge zalaka papa famille mo loko boyi mama fa bonsa moi libolo bien pourtant bosa makambo wana eza satisfait pour ça c'est comme mekano ko expliquer biso bon to ko ko ta vie privée na yo te mais mekano ko yese biso moi mukie ba ndenge yo pour salela rango ana ngana na carte de solo ma grâce à papa so ebi libolo le zakadie ko milengela te. Ah bon? Oui. Papa serait bien que libolo moi si na ngana tongo na midi na poko za na kaka bien komi lengela nini? Komi lengela nini? Na sombele ni bombo na balusa ngo kuna non ça dit que libolo moi si na ngai. Tu na écoute libolo Jenny Sonia na ngai ezala kana ngo bien santos. Oui on compte ngo ka bongo siko bangana milengela ni na kata po kunja na sina kata ka déjà. So na ko somi kunja nge mati papa mati mama kata na kati. On c'est déjà ngama milengela déjà banda le premier c'est 30 na milengela ka déjà. Donc rendez-vous ezala raté na makambo wana. En tout cas, bandi kunanga Jenny Sonia yende lelo ba problème. Donc lelo nazo lobela makambo ndenge zaka. Donc Jenny Sonia bi pona ye ya milenge la raté ye ce papa ye directement. Donc azala papa azala toujours satisfait. Jenny Sonia siko lelo et comme surtout biso ba jeune fille hein. Biloko est comme biso trop. Le quoi to ba kusko ma bolo na biso bien té to tsaka ngo propre ya bien té to comme le ko sumba ba biloko mo ko baka ko sala ka boy ko zongisa ka bo en tout cas pona yo ko ko ba nini pona ba fille wana omoni biloko wana grâce pombo bon na éviter soki ndebo so kwa libolo na été amoni papa ebise mama oza mai ndako ko ka biloko ko ka usaye to boite ezape bien et la rabiso mususu physique et l'équipe mokonzo kata na ko baka mais mako baka na ngai te ndoko baka te papa tout na ngai mama okamola kelamba eloko ngo libolo ngo papa na kamola te eza nature est-ce que banga na baka ni na ngozo ti eloko ngo na baka on eza vie na bango baka ka mais pour na ngana ko baka te jinyo ko lo baka o baka te ndengini to mona rappelle le moi c'est pas boti boye ba so mbele pe ba kiss ba baka ya zonga sala ponga ngaza nga puba basala ba mabongo ngaza nga puba ngo po eza ne loko mususu pe to lo ba rate na vite ko kambiso nyeso to eza ne loko mususu pe yo lo ba awa metan mususu pe kuna Jenny Sonia pe ko kanu pe ko siba no pe mbali no pe te kasi mama biso nde bangala nde makambo omone loko bia ko baka wana loko bia ko baka wana na boya ngote ezalaka nango to na botaka bébé ki artiste nanga mama lili bolumbi e mama na mama ya mongo ya solo asalanga Jenny Sonia nazala lelo ke papa mo baleki na nzela kraki nga gelo kala la tali misu na moi sinde na kati ya basi eza mabete so ko bide soki obocho oza na tamo ko boya repos obike na tawo na funa bongisa nzoto na nga libolo na nga lisoko na nga na bongisa ngo pona papa la ngai to papa na zo kota bika imosi ngo bota kite mwana ana basimba muto abocha pesi yo eza ta repos eza nini faut se préparer bike na ochi na tamo ko boya libolo fongwa maki lisoko fongwa maki fona kocha biloko moko boye ezonga to papa zoya na bokasi nyoso to ngasokota bi mama te oyo te o mutu musu te papa ezanga mama eza yo te papa ezanga yebisanga sike papa eloko te je comprends wana na koboya ngote ya solo babi na bangala nde likambu wana na bangala nde likambu wana po ba mama bangala babi ko simba bana na bango mama grâce ko Sonia pardon malembe siko yo olobi na biso ke yo obaka kate siko yo osala pesa biso na secret na obandi ko balanzi ba olanda biso bayo ka Jenny Sonia secret na ezaka ni po tant mususu ezana ndeko mo pa zolanda biso ayebi na makambo ngote tant yo zoloba bo aza ko capturer zo ndam wana kandingiza jusqu'au barate au sala ndenge ni na bon na minute oyo nazanga ta reporter na botité et le côté mais maya pompe na biso za kiss makasi kiss munene o nzambe atsa aibiso yaya yum tozolanda ngai
Comme tu me sens mal, tes camarades pour sauter, des comores pour sauter, soit qu'à cantine à maï, vendre pendant du boulot, notre traité de vendre pendant 5 minutes, banda ko benda pe, banda ko benda pe, maman ils ont coûté ils ont bima. Pour causer ma vierge coûte bien, même vierge Marie, écoute à cause ça. Mais ce que je dis que tu peux bota, oyebi makambo ngo te. Wando za na droit ya kobaka. Za pona kopta obaka poza na repos, bi ke na za na repos, mois 2 ou 3 mois 4 mois, za na repos pour papa to makokota, akuta libolo na nga eza kitoko ko papa akima ngai te. Mais ce que je dis que za na okaka buna vandi na nga kaka buna kobaka po ani. Nobaka point pour que baka wana même la chose ba conséquence ebele lobi au mona ba trompe et bouger lobi matrice c'est comme ce qui pending lobi et comme ko compliquer vie na yo ko baka pe elekate pour ba kisa boko za dose ni ki ya madame dose ni lobi dose na ngote lobi dose tenine o ezo memelo na kati abi to sakana o ezo mona libalo ezo mona na kati ba sakana na ngote ya libolo nde vie na biso libolo nde ko tongelo ba immeuble libolo ko tumba ba mapangu. Des problèmes. Merci Badeko Balandi Jenny Sonia lobi ko bakeza na ngoma bete bakeza na ngoma bete mizala kama be soki yo moi sonti ko bota te loko moko te ko baka na lelo te lobi ko be sopi libolo na tom sopi lifuni ko funga mape donc la bandengi moko boye kaka. Jenny Sonia merci beaucoup pour nous répondre à la question na biso vraiment merci infiniment. Si qu'on a une tuni loko moko boye bana basi oyo ba persaka omona ba défi mususu omona fi ana ba moi ndoko mato ni balé a persa tom suna vagin na ye a persa tom suna na mutolu na ye donc a persa yo pona yo isa mabeto isa mala bon ko so na bi ko personne lobi wana isa mabete is na mato no pe na persa na mato ya eza ko percer to na bota maki na hôpital à quoi rouge pas trop lenga apoto na ko kota mama na nga mama zuza selengwa epe apesa chinga mi bale mais so ko bina personne libolo na nga iwole ko luka ba vini na ngosu wana ah bon ko ka vini ukuta mbali musolinga makambo wana tie alinga uza naturel ali faut mal bolo moi c'est naturel te Jenny Sonia za pele mibali musuba linga basi na bon ba percer bon mobali musupo so mama ngalinga oza na mwana na zolo na linga o batara mo ana linga basala ka mo bon linga basala mo mibali musuba za na bango ya ce qui mobali c'est peli que na percer na wana so ka balinga déjà na komi aye wana ye mo meminga kuna a percer na percer kuna pas mabona ko percer te na o perso ko tumba na mo honorable mo bo alingi ne makambo na sanga libala te na ko sana ngote mais ana zolo na ko percer na ngai zo za problème te zelongi depuis to tsaka na zolo na zaki na blama te mi bale e comité mama fo longola na seni na longoli na tike na moko wana ye avec mbali na nga alingi bongo mais soko bina mo percer na libolo na ko bebisa makambo kuta na pasteur ni singa na environnement na ma pasteur on a l'église na ya mobali na na bana côté ya bantimi na biso donc moi ça ni bala makambo na ya e ko sa malam na église mobali na ngapela ngasa ma pasteur na personne na libolo on passe ba mo ça ka pe na kapuba kina ko bulisa na carré club siko na bulisa ka na te na ko suka wa donc Jenny Sonia yo ngolo baké d'après yo ko percer na libolo za na ngoma be mais ko percer na zolo za na ngoma bete to ko percer za na ngoma bete d'après yo wana na lobis wana ko percer na yo disi ko percer awa mama ko sambila ra sambila siko oui ko percer a ngo te église pasteur azote ya mote ke sa bente poste ko ko ngo se randeli zana serel kubola matoi na yo se pezulu ba kisime vraiment wana pona nga donc Jenny Sonia yo ndingo zanu d'accord tena ba fio ba personnel bolo donc ya zanu kan naturel Jenny Sonia bizanu kan naturel ko tobola no matoi no tami balo ko tobola no zolo na yo mena libolo kuna ko toucher te kuna nde bile ya mokodi kuna nde sika mitema ba papela la ka he bongo te mimi ya leba donc kuna nde sika makambu ya makasi ezalaka Jenny amolo ko to komi ko nager na biso mwana suka metuzali zali mwandam to ko tina deuxième point na biso bopeto nini ya libanda mwasa kozala nango po tolobeli awa ke mwasi fozala bien na nzoto ni foni ka libolo na bien mwasi fozala ka bo mwasi fozala ka bo sikoyo mwasi na libanda fo azala ndenge nini wana nde ba problème grâce que mozolukela ka ba problème ya ce qui propre te mais biso ba Jenny Sonia toza te ba gelo kala la balanda biso te
mais ma fiston féroce pas atala biso atate ya faut zakande propre ya to mozo mobala zo komona yo aza ko apprécier et moi ça nous va ce kitoko moi ça parfait kitoko pour la bafuta ni na pour futa cherté quand Naomi ya comme na Naomi donc pas même à ta $20 si ko grâce pour répondre yo bo peto ya libanda pour la kaka bien moi parfois bien moi tout mon moi singa soutien pour comprendre moi singa soutien moi ya bien ba film sous moi singa soutien moi au hôtel donc hôtel mbadne box mbadne sous faut singa soutien moi ya propre là tu moi sur ta singa no ya bien ce qui body no ya bien ce qui fait jean moi au sentiment nzaka ya moi si eza propre pour le monde a beau peto moi sinon mo ba ya papa qui na elenga otango na moi si na timi sonya to lobi bo peto moi si wana ndishe to suto loba ki na nzoto fu moi sous la boto le bila environnement na yo moi c'est libala to célibataire to jeune fille akoko zala ndenge nini donc question na biso vraiment ya mutu ya biso to ba jeune fille no lobela ni to na ba sama bala elle va se faire ma bala pour peut-être moi si il y a moi c'est libala buta banda na chambre na moi c'est bato papa la muki moi drana bolala la ki bo mataki kita matana butu olongoli yango c'est pas pour tout mon papa l'on attend la grande couleur te maman nanga l'autre na drap ya bleu ciel zuma drap bleu ciel obongi simbetu ba nini ya coussin na yo obongi si après avant ko bongi sa obongi seli papa mbetu na ye obongi si elle ba fille ba masa mabala mususu mona kaka nde balala kina papa ba mai wana ba tikaki papa na butu kuchika mbetu wana papa mata boy basé le matin na mpo so kosa na bana mona subi kaka likola mbetu wana on les a propreté et c'est ma papa amima libanda moi ça pas la faut kobongisa mbetu na yo non bien donc secret na chambre ya moi si chambre non des secrets libanda après chambre bongisi bana bazoza na bana on bongisi bana na yo ndako na propre moi ba parfum ya ndako pe koma ngwe magaza ba chinois awa et ça nango au problème ba parfum ya ndako libanda ya porte ndako na yo de des problèmes papa zo leka masa na vanda avanda azibita no pesa na madame bote papa kota boy ba manza za baba saka na kali bo so porte ndako ba kusha mwa soki ya mwa ni nango oyo wana obota ki wana ano na trop ba kusha ba nzuba zo komata kaka wana nzu mama eti yoka problème kaka wana na ba kopo bala ba miyela kiti kaka papa papa ni susu kamada papa yake po amina ma ata ba kopo est-ce akomela so mai wana akomela te na ba voisin ba koma kotongo mwasa libala yo mamo ozolanda ngai mwasa libala faut que ça la propre mwasa libala faut que propreté ndako na très bien mwasa libala pesa papa elenga mema ba camarade na ndako na ye que masa donc azane na soirée mo te masa ko pesa madame mboke masa madame azaki na posa komona yo po nini ndako ni so bisa parfum ya kitoko adoro do awana ndako ni masa yo to bitoli somo ya chambre po kanini okota na chambre ni omona de madame na ye a klasaka mais yo papa akomiko ka sona ko mona na banda akuna so ni mo benga bosuki libanda na terrasse na libanda restaurant na libanda po nini yo mama wana oyebi ko bongisa chambre na oto bongisa ndako na yo mais balobi za peka pa ba mama ti za pe na biso pe ba jeune fille yo pe to koti pe na ndaka mobali boye pe mais moi to na bo selti na biso mo libanda na ba famille na biso na mama pango to fanda na okoti na ndaka libala bo mama muso échanger kuna mama to na bi oza mama c'est que oza nesinga naza jeune fille mais naza mama parce que te artiste na be nga déjà mama Jane naza mama donc to na moi c'est libala oza mama oza jeune fille te yo jeune fille pe so shida libanda okokende te poser déjà moi si ya kingani to benga ka mama po nini oza déjà mama po déjà boti déjà oza ka mama grâce mama Jane oza déjà mama parce que oza mama babo kilo bakoya basemeki bako biso basemekisa surtout nga vraiment semeki en tout cas olali mitraya ya mais moi soki na wenzi nini po masemekisa na ina kutika te zeki ya kotala te otaka ni kwa ba to yango onda kwa nanyango na ko baka bilobolo ba mosa libala il faut ko sala salongo na ndako na yo chaque samedi moi dimanche bo chez église passer robeta tout ma bokilo kinene ko suba na kwa mina ko tela bokilo na ngai akoki ko zola mobali na mwasi na mboka surtout biso ba konga ke na mboka ba konga ko zolombanda mama il kamni na problème ni ngapende na zabe bazolanga mbanda mena ko kufa
Donc Jenny Sonia bazulu mbandate faut à la propre faut battre na ndako na yo moi c'est faut sukola libolo na yo moi c'est faut arranger nzoto na yo moi c'est faut sala bo moi c'est faut zonga sabo Jenny to le beli mingi makamo moi c'est bon ça libolo moi c'est bon ça chambre na moi c'est bon ça bo Jenny ninga le beli loko moko boyi kuna bana baso bazala mingi na sula mapeka basi obayebi konika minu na bango te basi obayebi konika lolemo na bango te okupesa bango conseil ni po bandeko balanzi na biso mama wana tontine wana camarade wana ma copine ba dentifrice ezebele yaya osombi mo dentifrice na yo na tongo obrosser na 12h mosusu na pourquoi obrosser kosoigner lolemo na yo okomona mwasi mosusu so amapeka okemisa so na bongo ya deote sombi kaka citron opako kaka opako no kana sama peka na bien tina ba chingo na yo ba pona ba fiba l'embarrass au vendre pendant 30 minutes au caoutchouc ba jour ne koti na kata nzoto okomona mo inspiration bien ki moi pepe moko a bien koti osokoli nzoto na ko sentir que oza à l'aise na surtout na se ya mabele puis ça mabele pe basolo kwa na katikati na biso komona mabele zo bisa solo moko papa ngamela kaka bo en tout cas pelo bo pe papa rime akana kite azu pena rime zo le kangami poni ni non le bilo papa yemba moka bosi ba nimba mo papa caresser ote asali loko moko te akoti mba mo poni oyebi ko nettoyer surtout comme j'ai une fille so moni mobali na kota ko mbala moko en tout cas kende tuna mama ça tu lukanga Jenny Sonia na ko expliquer makambo ngo oza vraiment dit très bien na libana na mobali na copain na ako seper no makasi. Merci beaucoup Jenny Sonia, merci vraiment. Yonde ba problème quand ngolo ba yonde ba problème Jenny Sonia ici biso. Moi il faut que ba koni comme minu na yo. Moi il faut que ba koni comme pekano souza na mbonga deyote. Faut que so ba citron ba 200 feza na ba ndeko balance na. Mais citron ba 200 feza na cotition na nzoto no pakol na nzoto fa ba 30 minutes oyo ka ba der mo ka bien. Jenny Sonia, merci vraiment pour au respect qui invitation na biso. Moi li ba suka moi conseil na makam tout lobeli na nzoto ya mwasi chambre munoko surtout moi conseil pour de conditions pour commencer suka émission na biso conseil na repesa ba ma copine nga ba sa mabala ba camarade ba célibataire lokola ngai na tongo fo ba ko se préparer nzoto na yo namki na tongo simbi cantine moi ça simba cantine na tongo tonga la muti a simbi cantine ko pona mai ake a brosser a sokoli libolo ne bien a soka ko ta liputa la tiputa soka ko ta robe à la robe comme ça au petit kala a rosala nga après chambre na ye tama uti ko sokola a la ti damba chambre na ye ko sa chambre ne ko bon sa ba rido ya ndako na ye ba don ya mbetu ne ko balala kina mobile ne butu ba ti tongo faut ko ba ko bon sa mobile na yo ko bon sa bana no pe lokola ndako no entourage esika ozali obimaka mwasi pe na kata ba mama komboni ko zanga te ba ko benga mwasi ya propre parce que te ozalaka propre na mate ya ba mama ba banda ko kele ko lukayo pour éviter que Jenny Sonia azalaka propre atazo bimate atalali na chambre absada sola kitoko to lobi grâce fombo. Merci beaucoup Jenny Sonia ko pesa moi numéro de téléphone bok mama banga na okaningi zalaka. Non, pe sambote na nga na saki na Jackie mama le kaba na ngai mosa pembe na kemingi na pe sambote na nga na Marie France Maele mosa mwindu yende makambo Marie France na pe sambote mote ma Cédric na pe sambote na nga na Lionel Maele na France na pe sambote na nga mama le ki na nga Zozo Masaka na France na pe sambote na nga na bébé Curtis mon bébé que j'aime beaucoup bébé Curtis Miguel babi moi na ta bambela zo papa mais moi na zo mama bébé Curtis moi na mama na pesi mbote na nga na papa Gelon kala na pesi mbote na nga na Christian Miguel na Luanda papa bota Curtis Miguel photocopa papa voilà moi na papa Christian Miguel ba gros bisous. C'est bon Dieu nous passer numéro na ya téléphone mon téléphone plus 243 84 346 01
Ok, merci beaucoup, Jenny Sonia. Colossite Nabiso, comme les amis, Alimba, Ange Gabriel, moi ça sera l'ici. Ma mimi de ba problème, ma mimi de makama, mimi. Na mona otimi na mona ko na ndoto. Wa kitoko wa kitoko pe na bana kitoko balinga ko mingi ma mimi umela ko bosana ka bana na otetongo midi poka to chako na mabonde. Yo pe chaka biso na mabonde de sukozani. Merci beaucoup. Babi, vous abonnez massivement la chaîne Bino ya Kafuka Carrefour des Stars. Et moko yeme Mimi Alimba Ange Gabriel, moi ça zanga lisum. Eh papa Stone Dombele. Papa Stone Dombele na lembi Wester. Et comme qu'à chaque 10 semaines Wester en tout cas na lembi Orly Mazeko Allemand noir. En tout cas yo na kata Allemand wana na éviter. Soki yo zate dans Allemand tombé. C'était BM de Bruxelles. Mon vieux à 4. Donc yo na bien comme mon boss privé. Papa Stone Dombele quand ndenge to lobaki. Quand ndenge to lobaki mami Flore na Paris na pesi ba gros bisous. Florent Tamba. Yonde boss nanga. Yonde privé nanga. En tout cas na leli a trop mon papa chéri Oda Opombo papa bota grâce Pombo bomona. Ma maman chérie na point noir Anita Likewa dans le là fort. Jos Matumona maman lik nanga ma petite sœur propre. Guinée Kamboa ndoya ya na yemoko grâce à tout cas na lela bino ya trop. Christian Miguel papa na Curtis Miguel dans la lela bino ya trop. Mon réalisateur Dimitri Bongania Ballon d'Or donc yo soki yote donc soki yote na to na nga tombé donc yo ndé ba problème na lela bino ya trop. Merci, à la prochaine.